Bino. Ah, ndenini toza na province pilote mais nzela bomon ndenini nzela. Toza na province ya Lolaba pratiquement la ville à Kolozi o nzela ko uta cassage di lolo. Toza na ba rendez-vous tozo kangama moyen te. Banzela wa okoloba ke ba okobongisa mingi toka ba makele na ba radio na porte parole ya soki ya gouverneur soki solution Alain Chikwang alobaka kenzela ba bongisi me kuto iloko mokote na Donati Mboji na Donati Mboji azoloba ke basi ba bongisi nzela eza bien bakame yangoyo 3 semaines yangoyo mutu ke melimai moteur ekufi wewe kuna pea emeli msumai ekufili sisi moteur tala camion za liboso wana nde camion na ngai yangwana camion na ngai ane mukumbi ya camion wana camion yango emelimai likolo mabulu ba rendez-vous eleka toleka koto mabulu moyen koloba te bakutse biso makele ke province pilote o papa solution azo kosala azo kobongisa msala tumuni msala malonga azo sala te mituka ngo etinda po ya kobongisa nzela bakotoyo bango baolala kaka ba frapper ka ba mazout bailika basi kotoyo bamiso basi balibali donc to veut comprendre bango te to ko senga monsieur Beton monsieur le président Tshisekedi Fati akoka kotola likambo oyo akoka kotinda ta ba inspecteur ba bando respecter na nzelo s'il vous plaît vraiment tozo ko kemba mingi yango biso ba congolais moko nde tozo ko mikembisa biso moko est-ce que province Lolaba ezangi mbongo ko bongisa nzela oyo vraiment c'est déplorable basali des semaines tala bato amana basali des semaines kilomètre tala na mabulu yo moko ya kotala 2 semaines biloko wana epe ya biso kanda zela nanu masango nyonso na katani nyonso epoli nyonso na province pilote 2 semaines à Zela. Bolobi la province pilote. Tala. Boy. Mais c'est très catastrophique vraiment. Comme ça. 3 semaines boy. Ah, vous voyez, nous sommes déjà, ça c'est la route nationale numéro 39. Et si on vous disait à la radio que le gouvernement provincial ne fait absolument rien, vous niez. Je vous ai dit la fois passée que nous irons récupérer toutes les données. Voilà, nous sommes déjà en route, nous prenons les données. Et quand on va parler, vous commencez à dire de n'importe quoi, vous trompez la vigilance de la population. La population est en train de souffrir. Faites quelque chose s'il vous plaît.